Amakaya. C'est toujours comme ça. La madame prépare pour papa. Bon appétit, chérie. Merci, merci, mon cœur. Je mange pas avec ça, moi je mange avec. Seulement avec ma boucle. Ok, pas de souci. Il n'y a pas de piment là. Oh, attends. Elle s'est préparée. Elle est belle. Yenga. Moi c'est yenga nini kaka. Eh bien. Inamona. Sous-platé, verté. Moi c'est ma fumboa. Dans ma kaya. C'est toujours comme ça. Oh, ça n'est madame prépare pour papa. Bon appétit, chérie. Merci, merci, mon cœur. Je mange pas avec ça. Ok, pas de souci. C'est pas possible. Il n'y a pas de piment là. Est-ce qu'on m'a beaucoup? Et on a bonne qui vous tient de la poto. C'est préparé. Elle est belle. C'est bon, hein? Eh bien. Oh, bolingo si e umeli tika bango baloba. Tika bango basakana. Ezali rythme abatwa mokilie. Voilà, bisoyeyo. Père abongana mère abongana père. Sommes trop. Obedi Nzaou, nouvelle énergie. Anima Kwakala, moi c'est singe blanc. Pasteur. Odom Mafuta, apôtre Odom Mafuta. Singe blanc de Anima Kwakala. Yokelo koyo. Prophète manga. Ya mama nene boy. Ya fanda na yo bitula bazo sepelate. Non lo banini. Oh lo belo motema mama. Pona biso. Ngana eto sito balana. Et là on soit changer zate. Boloba, bo pasuka, bo katana, ye okana simananga. Donc chéri bisous. Bisous ba bi kopé sa te nzambe. Moi de Hollande to betaka moi tout par rapport ningi za. Obi mo mbalo yo, mungalo aza makambo e. Oza mutema na be ya. 10 ans de mariage ya Zigura toko diangani na mama Vanessa tozala wana. Par rapport manager privé, on est toujours ensemble. Et restez ensemble, Yaya, jusqu'à ce que la mort vous séparera. Reste avec ta femme, mon frère. C'est comme moi avec singe blanc ici, là. Jusqu'à ce que l'amour nous séparera. Pourquoi pas? À suivre. Oui, je fais la bouffe. Bolingo nanga e katagu ya bongo la teki na makolo mwasi ya mokonzi iye o taki wapi ngo mosala o andeli kambo ba filmer pe bino bo mitema mabe couple oyo baya mwasi no ya live touti na père touti l'hôpital mama di kambo somo kolanda ba pingila te ba pingila bitula pingila zana mobile ne mundele botika pingila landi ngai alobi na landa ngana ya mwasi likambo somo pingila alandi ya mwasi abi ya mwasi na alanda ka conseil na yo ya bitule zana kisasa teme na poto muninga zuma mobile na eboye ya muninga zuma katola soif na eboye ya makoko ya ménopause loba belle vie kandi ya ménopause toyoka nano buzoba te botale ya mbele nyonso oyo de Londres nyonso de Londres nde mutu alukeli biso boye de Londres oyo ayamba nani Charlie Malula bien te ye ake koyamba nde bizu epai ya semeki ezalaka
est-ce que zalaka ya kotula ye ndongo nakoloba te bozanga na live pardon na bino pardon de bozelanga kaka na live bokomona nga ndenge na kosukuma bino babitula poto botika eyenga tai s eyenga ifo ya kobenga namonaki eyenga akoki ta ye kobenga na live ya pingila nzambi tata yekoloka bandeko eyenga mpenza azwi mwasi ko ngoyao bolingo si eumeli tika bango baloba tika bango baseka bongo lobi olataki bote po ani yaya eyenga yo mpe change mpe mwa look voilà biso yeyo boza wapi mère abonga na père donc ngoya o ménopause ezwi esika o ménopause ménopause ezwi esika nango ngoya o reste connecté yaya et pourquoi pas prophète manga ya mama nene boy bambote belé naoloba sunini naoloba nini tosi tondimaka nde koloba mpona biso me nga naye tosi tobalana eloko so ochange eza te boloba bopasuka bokatana ata bakatani yaya baosala mpe eloko bisous bisous mon frère reste avec ta femme jusqu'à ce que la mort vous séparera. Faut pas suivre les gens, hein. 10 ans de mariage. 10 ans de mariage. Merci. Voilà. Et bakata nzungu mwenza. Elenga. I taught myself. Thank you. Maman, c'est qu'il y a Delaïna, c'est qu'il y a Dalaïna. Yo, franchement. Zano ngana kotele no live. Bon appétit chéri. Merci. Bon appétit chéri. Beaucoup bon tapé. En tout cas. Je marche pas avec ça. C'est avec ma boucle. Ok, pas de soucis. Yenga zongi bébé. Il y a pas de piment là. Donc piment il faut senga mama nangaye. Oh, moi, c'est un dernier nini bandeko. Adeleina, c'est Adalaina. Au comité à Mukolo Yaya. Tu sais bana Mikel Kambo. C'est bon, hein? Très bien. Chinjungwa boye, Sanya boye. Non. Mame, kotuleza na mukili pardon. Botikilanga oyanga yo. Botikilanga singe blanc na ngai. Stop. Qu'est-ce qu'il y a? Botikelanga oyanga ye. Botikelanga oyanga ye. Bato babaki nanga na be sida o na babzwe voice nanga batie bozela. O mote ke sai buzz te. Parce que nga dinga na za muta ba buzz te. Vous comprenez? Ah totande. Papa. Bolingo si eumeli tika bango baloba. Tika bango batongo. Ezali ritme ya bato amokili. Voilà, biso yeyo. Bino wana papa. Ni mutu amateto komi no Allemagne. Hollande. Eyo yebi na kokosa na yo te. Pasteur. Odom Mafuta, apôtre Odom Mafuta, l'homme de Dieu. Papa spirituel na bino. Et pourquoi pas prophète manga avant na kota live. Ya mama nene boy. Il faut lia eloko na ye. Moi steak beef steak na ye. Après, tout tondimaka nde boloba mpona biso yaya. tosi tobalana eloko so ochange eza te yaya. Bitula nde bato baofinga bapingila nyonso wana pingila leki na nga pingila kendene kota bamindele nzambe mode bafindi pingila longa nazoswanana na bango kuna na se kuna Hollande tobetaka mwa tu parapo ndenge ezalaka kaka mwa tuka na ndenga Hollande yaya beta tu de mariage ya zikoka tokonyangani na mama Vanessa tozala wana
à cadre cas par rapport manager privé. Il y a qu'on appelle moi français à cadre cas par rapport à ça là. Et pourquoi pas yo Obedinza non français vous allez bien vous allez déjà oh boni vous allez déjà Etienne Mwakiam babi commune ngalema na maboko na yo obeta ani makwaka la te ya likama oni to swana pourquoi to beba na nde à suivre taille S to beba na taille S yo na moteke boy nande kona na kota live na c'est la Serge Blood de Kwalia so ali ake ko lala na bandi live elengeli bala toujours comme ça kota live mobile ko bana balie kota live Bon appétit chéri. merci merci en tout cas moi je vais avec ça moi aussi forcément ata soupe là soupe là exacté il faut pas mal que le soupe là il y a pas de mal moi basani a bien exacté hein so pas basani pas na ngai ya elle s'est préparée elle est bien so pas basani pas na ngai aux ala déçu C'est bon, hein? très bien franchement bon et ma keneka yé moko quoi